Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baytihi tahibin at-tahirin. Qala Allahu subhanahu wa ta'ala: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Verset oyo touti kolanda ezali kolobela to ezali kotinda biso to tosa ba existence moko boye to ko expliquer ba existence wana. Mais avant de expliquer un mot, la ligne koloba moke nazali vraiment apolitique, nazali politicien te, nazali religieux, mais elobite que ceux qui osali politicien te, olanda politique ya mboka na ote to politique internationale elobi bongo te. Alors, Islam ezali kotinda mutute asa la politique na makasi. Non. Le Islam et pekisite mutu asa la politique. Ozali na choix na yo. Pona nini? Tozali ba courant ya ba philosophe ebele. Tozali ba philosophe occidentaux. Peut-être ba philosophe obazali na ngambo ya Asie. Tozali na ba philosophe oyo bazali na ngambo ya religion ya Islam, lokola Ibn Sina, lokola Farabi, lokola Razi, bazali ebele oyo na kosilisa kotanga bango awate na ngambo ba occidentaux, ba philosophe to ba politicien ba créer ba courant ebele tel que féminisme, démocratie, ezali ebele. Mais ezali te sujet na biso wana lelo. Bon, ezali na ngambu ya courant moko e na ngambu occidentaux otobengi sécular. Sécular ezali courant moko oyo ezolobake un religieux akoki kosala politique te, c'est-à-dire bazokabula politique na religion. Mais ba philosophe islam to ba connaisseur islam ba répondre bango.